Bandeko na nga na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu Mama Deli na eko partager makambo oyo na ko partager na video oyo na bandeko nyonso obolandaka ngai. Nazo partager makambo Nzambe alobaki na ngai avant-hier l'autre à vendredi. Alobaki na ngai makambo oyo ezalaki makambo ayebisaki ngai le vendredi lobi jeudi Nzambe ayebisaki nga makambo pona mboka na biso Congo et puis ayebisaki nga lisu mardi. Donc ebandaki mardi na yebite so eza continuité nango ou bien ndenge nini me nazo partager nka ana bandeko nyonso na yokaki nde na matoi na nga o Nzambe alobaki yona e partager. Donc alobaki mardi abaye mardi eleki mercredi lobisu jeudi alobaki. Oui, lobisu jeudi alobaki. Donc alobaki yango mardi pe alobaki lisu lobi jeudi. Nzambe azwa lokumu mpona ngo yango na eko partager et puis nazo partager na makambo susu kaka oyo na moni na ba réseaux sociaux pona to développer yango awa to sala yango analyse nango to expliquer bana Nzambe lolenge ndenge nini o ngai Mama Deli nazweli makambo oyo nazomona na ba TikTok awa naza na video ya Papa Alain Moloto makambo oyo ezosala malelo Papa Alain Moloto sa lobaki yango naza na ba video mususu awa na hotela bino to analyse yango to développer yango makambo nini oyo bazoloba na ba video wana Papa Alain Moloto makambo nini oyo alobi. Donc tokotia yango awa soki pe espace ekozala soki espace etsili problème te na okena mususu na ba video mususu o na kotia ato partageant to bondela po ete kolo azana biso na komba tata mwana pe ya molimo santu kona bomo ikona bikamo Nzamba mpuntulendo papa na pesio merci pona bomo inanga pe bomo ya ndeko nyonso azolanda ngai na video o papa merci pona souffle de vie tozanango merci pona nyonso zosala na mboka Kongo pe na mokili mobimba papa po ete yonde mutu oza na contrôle ya nyonso ezoleka na mokili mobimba kolo to pamboli to kumiso to netoli ozwa lokumu lelo lobi pe liberne libelo oza Nzambe okotikala Nzambe kumama sanjola mana o papa na pesi o merci pona ngonga o kitoko pesi ngai ya kofanda devant caméra ko partager makambo oyo lobaki na ngai na matoi na ngai ya molimo nde nazo partager na bandeko nyonso pona yebi te soki yo lobaki yango pa na nga po yebaki ete ngai na koya ko partager yango pa ya bana na nyonso esika bazali po ete bayeba makambo oyo ya na pambolo na komisio na netoli o papa tikete o nyonso eza kopesa o lokumu te eza musika na nga pendant que na sa video on a kombo na Yesu Masiya zwa contrôle ya nyonso na bonde bon na komba tata mwana pe ya molimo santu nde na lobi amen. Bandeko na nga toyebi biso nyonso situation o tozolekisa na Congo na biso eza situation moko o eza facilité vraiment eza situation oyo tokoki kolala kapongi te tokoki kofanda kimia te tokobela bestoma fu tobela ba tension il faut tobela ba maladie nyonso oyo yaka na nzela na ba souci yangwana biso ngai Mama Deli na ye na muke oyo Nzambe azotia kati na nga o azoloba kati na nga pe na ba oyo nazolanda pe na batu mususu yangwana na ye ko partager yango na bandeko nyonso o bozolanda nga ba o Saint-Esprit akosunga bino bo comprendre maloba nini makambo nini o Mama Deli na yeli biso na video o Nzambe azwa lokumu pona ngo Nzambe azwa lokumu bandeko na ngai nde naza boye ndeko moko oti kobenga nga za na Londres totoso ane kala mingi te ayisinga bi Mama Deli to sisa ekuli solo te abina Mama Deli na oti kosola na ndeko moko aza na Bukavu na oti kosola na ndeko moko aza na Bukavu alobi ete ba M23 bakomi soki place ni na tangi kombo so ezaki live ngai sala bien na ngana benge po na live vraiment aloba to solola na awa nde alobi na nga ndeko wana ayebisi yeke ndeko wango aza na Bukavu ayebisi yeke ba M23 na ba Rwandais bakomi na mboka mo quelque part ba imba kota na aéroport donc bazokende pe po bakota na aéroport ya Bukavu kuna
do alobi ke situation eza mabe abi mama Deline nde nalia nazolala te pasi na motema vraimen mama tokosuka wapi na makambo oyo mpo ndeko wana aza na Bukavu kuna na Bukavu na moment oyo baza mitema likolo likolo mpona ba M23 bazokota kuna lelo ngabi anga des jours passé na yokaki on dirait pour nazoyiba nanga te nga mama Deline naoyeba te place ni na l'information nazoyiba nanga te place ni na l'information na expliquaki bino déjà mpona répéter te po bamédia oyo toza nango baoyo balingi Tshisekedi te bazopesa bainformation na ndenge na bango baoyo balingi bato ya nanga elo na remake bato oyo baza po nanga bango wana nde baza bato ya Kabila bango wana baza bato ya Moïse Katumbi on dirait na lobi bon te mais on dirait bato wana o baza contre président Tshisekedi ok na temps o tozali eza temps ya kozala fanatique ya koyina mutu te o Tshisekedi azosala to azosala te asali to asali te na Congo wana eloko ni Tshisekedi asali te wana eza na bote eza mamba mboka ezokende mamba mboka ezokende o nde biso nde tokotelemela ngo kama makasi eza ke akende nde kosigner bakor na ye wana te balingi basigner wana basala nini babengi cesser les faits wana tolingi cesser les faits wana te po cesser les faits wana eza bien te eza eloko moko basala kaka ke mpona basangana bayokana koyokana na bango ekozala kaka Tshisekedi fo apesa bango ndambu ezala bongo so tozobunda biso mibale tozowela eloko babi te boya atotia makambo na mesa toyokana soki boye bino mibale mpo boyokana estce eza na intérêt banani eza perte na biso bakongolais eza perte na biso esengaka bakooblige ka Tshisekedi président Tshisekedi ke biso tolingi boye tolingi boye tolingi boye donc eza likambo kutu te ya kokende kosala soki dialogue bobenga soki dialogue soki eloni ko dialogue eza wana te eza wana te donc problème na biso ndeka yango wana mais eza siko na bato oyo baza kaka contre Tshisekedi bayina ye alongwa na pouvoir lelo lobi musika akufa lelo akomata na ero ezoya te ok temps wana yango te epuis so ozolanda bango le bazoyebisa bango ke ye nanga na soki ezalaki vraiment ke toyebi bien sûr Congo pende eza na se makasi soki eza ke Tshisekedi mutu asali eloko moko te na Congo yango Congo ekomi down bongo down balobani yango Congo ekomi na pasi makasi boye soki eza mpona Tshisekedi me nga na oyebisa bino eza nzambe bandeko nanga bondimelanga eza nzambe mutu abemi biso na otiela bino na video ya mosusu ezali awa na otiela bino bocomprendre donc ezwa temps na malgré ke okata na wana ba 40 minutes mais tokolobela ngo kata na bavideo mosusu lisusu ozomona mpo mamba olobe eza ebele mais temps ya video yango nde ezozalaka nde limité ezokenda ata inéditant te mpona problème ya espace fona bongisa espace na nga ozomona nde bandeko na ngai yango naye naloba na biso ke eza nango président Tshisekedi te malgré ye nzambe aloba nzambe abe na ngai ye bavoyage wana nzambe moto abe na ngai oyoki kuna ndenge azosalisa bavoyage nzambe aza contre azala contre bavoyage na ye wana mpo bavoyage wana ezolia mbongo be nzambe ayebisanga nzambe na likolo temo nde na partageant mpe bavoyage na ezoliaka bambongo ebele zomona nzambe aza contre yango sikoyo bavoyage wana akoka osala mpe makambo mosusu mpe emonani na mbongo bavoyage wana donc na mokuse toloba ke tokozala contre ete na moma oyo mpo ye deja kala mingi te manda na ye ezosila nango ata changer constitution etalika ye moko mpo nzambe aza kutu na constitution wana te nzambe azosala makambo na ndenge na ye na Congo kala te we na ye azoya kuna na Congo wana ozomona nzambe azosala makambo na ndenge na ye azotala na ye lisusu bato te azotala na ye lisusu te nini azotala su biloko wana te ye azosala makambo na ndenge na ye tosambeli mingi toleli mingi tosufui mingi ye moko amemaki biso na basouffrance oyo mpona toyeba ye nzambe solosolo naloba yango le nyonso me bondimelanga lelo le na otiela bino bavideo mosusu awa na bondimelanga lelo don na mokuse na ye naloba boye na ye naloba ke bandeko na ngai naza na message oyo nzambe alobaki po tokende mbala moko na banda nango nsima na okende na bavideo wana oyo na otiela bino bandeko na nga ezalaki mikolo euti oleka semaine passée je crois na partageaki video na yebisaki bino oyo nzambe alobaki na nga ke atunaki nga soki bakongolais bazolela nini
donc na mukuse nzambe alobaki Congolais pourquoi bazolela donc toza bato kuto tokoki kolela te nzambe asepeli te na kolela na biso baobolanda nga mama Deline boyebi yango sina biso olandaki yango te tala yango eza na video moko wana nayebi te so titre nango eza nini kuna mais nzambe alobaki bon mpo so na bina nako répétant mais elia biso espace bino mo boyebi nga so na bina aloba likambo na oloba ebele donc wana nzambe alobaki na biso asepelaki te ndenge Congolais tozolela mpona guerre wana asepelaki nango te na explikaki yango kuna o sikoyo nzambe aexplikaki nga naloba mbambango wa nzambe bolimbisi butiaka naloba mbambo mpona naloba mwa mingi mpona nini espace naloba mbambango ok makambo oyo nzambe alobaki na nga mardi loto a vendredi wana alobaki na nga mardi na ntongo yango oyo nakomaki yango mpona loba ngo ndenge ezali mpo moko omona ozoloba boye oza na mposa oloba mpenza ndenge ezali koyebi makambo oyo eza makambo maseki te eya makambo nzambe so alobi no i yaka koloba i nzambe abi oyo yaka koloba o mpo makambo oyo akongo tokoriske mutu moko aye na révélation moko ememi biso mopanzi mais heureusement nzambe aza na oyo ye azosala ata bayeli biso révélation ematie zongi boye biso kuna toza te totalaka oyo nzambe akosala mardi nzambe alobaki boye nakomi yango nakomaki yango mpona bosana te nzambe alobaki boye ezalaki boye nga nazalaki na kotanga bible na nga bandeko nazotanga na nga bible naotanga bible nayoki mongongo moko nazoloba nde ezalaki nayoki mongongo mo na matoyi ya molimo nayoki mongongo moko elobi Congo ekozala récupéré etunaki question mongongo wana etunaki question wana na matoyi na nga molimo nasi bo comprendre Congo ekozala récupéré ngai te munatunaki nayoki voix moko etuni Congo ekozala récupéré nde nayoki deuxième voix mosusu ekoloba bien sûr Congo ekozala récupéré wana nayokaki yango mardi esuki gambamo na susumuki nga bi o na susumuki nde nayebisaka bino soki ozotanga bible to ozobondela oyoki nzambe azosola na yo ifo yo zano na kimia répondre na ndenge okoki korépondre bozosolola na lokola mutu bazosolola mais soki osusumiki ka eloko esusumisaka mutu soki conscience na yo nga nakomokota makambo mosusu wana ezala baenseignement ekosala nini te tolobela wana babiloko mosusu ok donc le nasusumukaki conversation wana ekati mais ngai nalobaki eloko moko te donc voix mosusu etunaki Congo ekozala récupéré nde voix mosusu erépondre bien sûr Congo ekozala récupéré ezalaki bongo wana elekaki mardi toye kokoma lobi jeudi kaka lende na bande kotanga na nga bible wana fo ya na moi na bondelaki nazotanga na nga bible na ngai nde na bandi koyoka mongongo nde wana nazoyoka wana lobi na oyoka na matoyi na nga molimo nazoyoka boye nzambe azoyebisa ngai wana conscience nange ezake nzambe azoyebisa ngai alobi na ngai boye ngai nde nazolongola ekolo oyo na pasi wana nzambe azoloba na nga na litoyi na nga ngai nde nazolongola ekolo oyo na pasi lera lobi bongo na kati na nga mbala mo nga moko conscience nange matinga ke eza ekolo ya Congo ya lobaki Congo tabi kaka ngai nde nazolongola ekolo oyo na pasi na kati na ngai emataki ngai ke nzambe azolongola Congo na pasi mungongo ya nzambe akontinue alobi lisusu ekolo oyo enyokwami ntango molai ekolo oyo enyokwami ntango molai nazolongola yango na pasi esili nde na kati na nga nazalaka convaincu ke pendant ke mongongo wana ezoloba nga na kati na ozala convaincu ke eza Congo nzambe azolongola Congo na pasi Congo enyokwami ntango molai nzambe azolongola Congo na pasi wana oyo namonaki lobi oyo nayokaki lobi
ona yoki lelo na bosani nzambe alimbisa na bosani soka ozongisa ngo nzambe azwa lokumu na bosani mpona loba n'importe quoi te ka mwa batrace moke me na bosani yango na bandeko na ngai nayaki kopartage nanu yango na bino. Nzambe aza na contrôle ya nyonso ezoleka na Congo. Nayebi te soki nga naloba na munoko nini, naloba na munoko nini, munoko naza na maîtriser mwa ndambu ya koloba eza lingala na koloba na bino na Kikongo te, na français te, na chiluba te, na munoko mususu te, nazoloba na lingala ke tozala na kimia esika toyali topambolaka Nzambe mpo na mboka Congo, topambolaka Nzambe mpo na oyo azosala na Congo, mpo makambo ya Congo oyo. En tout cas nga mama Deline soki nazalaki na Nzambe te, pardon, soki nayebaki révélation makambo ya Congo mpo na Nzambe te, mbe na minute oyo nayebisa bino tension se ematinga na makambo ya Congo. Mais na minute tension se kuimetinga ndo nazokanisa oyebi eloko mo nazomema na peuple congolais atoleli, atoyoki souffrance, atoyoki pasi, atoyoki Congo soki ndenge nini yo loba kaka lero ozoloba bongo mpo eloko wana Nzambe aloba na ngango. Nazaka na souci période mo na ba 2009 boy nazaka na souci na fana mbetu na okanisa nde nazaki na bitito na lali na moyo wana nde na uta musana ina se poser na lala bona zonga su musala mususu nde na bandako na zwaka nga na bondeli ala après na matana mbetu na tie muziki nanga na radio na bandiko yoka nanga na ndiko yoka na yoki ti ponge ko zwanga na yibi muziki na ponge ko yibanga pardon na lali muziki ezo continuer ko beta nde na yaka ko mona ke Nzambe na biso pe to 5 kanga Nzambe na nde na yaki ko mona ke nde na lali na souci ezwingo le na tia miziki te na bondele na sisi na ko bondela souci moko matinga na banjo kanisa kaka souci on na kanisi nde esika siko na tiali mutu na lala nde mba moko na eko komona mwa mosi mo bo abimelinga mwa mosi na lera abimelingai nga na lobi azando kitondeni poto banda sambela ne église moko azaki protocole na moni ependa bimi bona fongoli misu bona moni ye donde na fongoli misu ezali lokwa misu na nga molimo nde na moni ye lesko na moni ye mbamo ayepa nanga po ezaki lokwa na lali ya ofanda boye na mbetu na tie mutu boye na yaki ndeti ya kolala bon ponge yibenga pona ndo kanisa ponge yibinga nde bonga mbamole ya ye abandi ko simba nga siko suki nanga abandi otanga siko mutu boye na suki nanga nga na bi Nzambe na mo moso za kandoki papa nazo zela ye kaka finanga so bandika ko finanga nde na oganga au nom de Jésus akokweya kuna nazo zela na moni asimbisi minga boya binanga Sœur Adeline Nzambe atindi ngai na ya koyebisa yo pourquoi oza na souci makasi boye ozoloba makambo ebele Nzambe alobi na nga na koyebisa bandeko tozalaka ba ange nde tozalaka boye tozalaka ba ange Nzambe akoki kotizo aza mutu akufa te aza na bomo iser wana abimelinga Nzambe atindi nga na koloba eza lokwa ange sero bato mosusu balobaki ke eza ange alati elongi na ye ok tolobaka bon ange alati ye ok aye kobimela nga abina nga Sœur Adeline Nzambe atindi nga na koyebisa yo pona nini oza na mawa boye koyokaka susi te abi likambo nyonso oyo kozwa na vi na yo oyo ekokweyela yo na vi na yo yo ata soko olingi obandaka kokanisa loba heureusement Nzambe azali abi lobaka heureusement Nzambe azali Nzambe azongiselanga likambo wana 2 fois alobi nanga lobaka heureusement Nzambe azali abisoko lobi bongo ekopesa o kimia na mutema na yo ata susi yango elekelaki yo so lobi ke heureusement Nzambe azali okozwa kimia nde ayebisinga pe alobi tala ndeti boye Nzambe asepeli te radio na wana Nzambe asepelaka lero oyaka kolala lero otiaka miziki ya Nzambe lero otiaka miziki ezobeta Nzambe asepelaka makasi me lelo likolo oza na susi olali obosani kuna kofongola radio na wana alitelema fongola radio yoka miziki lobe heureusement Nzambe azali sepela heureusement Nzambe azali na ba problème na nyonso soki makambo elingi esialo susi loba heureusement Nzambe azali okozwa kimia na mutema na yo bandeko ya nga pe lelo nazoyebisa bandeko na nga nyonso bakongolais bana bilembo esika bozali na makambo oyo ya Congo emata ekita ekende gauche ekende droite
toloba kaka heureusement nzambe azali. Toloba kaka heureusement nzambe azali. Bato mosusu bakoloba ke mama Deli yo ozoyaka kokitisa bato mitema koloba na bato boye bongo soki lelo kongo yango ekei tosuka wapi. Ok, soki sikoyo na bino akitisa bino motema te sikoyo tosani. So sikoyo tolobi ke totia biso nzambe pembeni, totie baprofesia nzambe pembeni, totie bilaka nzambe pembeni, tosala sikoyo nini? So isaji toke ebunda biso mpe toke kobunda bopia biso minduki toke kobunda toboya pete tokende ka po bazoboma deja biso ebele boye tosuka wapi. Eske tokolonga? Eske tokolonga? So tobi tobundama bitumbo na mosuni ndeko na nga tokolonga te Kongo ekokende. So tolongoli nzambe na makambo oyo bokita bomata bao bozolongola nzambe na makambo oyo bozala te na Kongo. Bozala te na Kongo. Pule bolongola nzambe na bosuka wapi. Totala ka bino nde bopotana bolongola ka nzambe bosaka makambo na ndenge na bino totaka nde bopotana wana. Yango wana ndeko na nga na so biso toyoka mambo a Kongo nde na binga na oyeba na nga te na oyokela ngo wapi. Information ngo ba chaîne o baza poboy bazoloba contre surtout chaîne mona ndako linga mingi soki rimer so ya Kongo boy do chaîne yona na ekomo pianga kanda funa na longwa na chaîne wana na désabonné pour bango nde baza bato moko bazokitisa nde ka biso mitema peut-être mais bani na bango na omona eza lokuta pour ba expliquer biso clair mais bango kakako mitinga nanga kuna moto epeli na mitinga nanga mais oyolanda place mosusu tolandi prophète Jonathan atika koloba te ko mitinga nanga ezalaki wana moto epelaki donc na moto aka ba titre na bango boye na oleka ngo boye donc baza tellement pour tiseke di makasi yango bazo kopesa biso ba information oyo eza faux. Omoni ata toza mitema kokita mais toyebaka mboka na biso toke na niveau nini to na besoin ya information toyeba bazwi mboka nini bakomi wapi toyebaka quand même babomi combien toyebaka nde tozokufa toyebaka toza bato teke babombelaka biso information po soki bamoni ke so balobi vérité balobaka Tshisekedi akwei non Tshisekedi akwei te azali akokweya na ye kaka soki asinye bacontrat na ye soki ya ndeni mpo nzambe nde moto akosala makambo na ye bandeko na ngai yango na partage yango na bino tokende na baaudio nazwaki kobanda avant-hier batindela nga audio oyo tobanda nano na audio oyo après tokende na bavideo misusu audio oyo ndeko nga nayebisi bino deja oyo nga namonaki oyo nga nayokaki na matoi na nga eza nango kaka wana moko nayokaki mardi na oyo nayoka lobi jeudi toyoka siko oyo toyoka oyo audio oyo dimanche oyo nakendeki na nkamba nauti kozonga na Australie kasi likambo namoni na butu ya lelo yango nde etindi ngai nasala message oyo mpona koyokisa message oyo na bana ya papa Simon Kimbangu nyonso ya mokili mobimba bao nyonso balandaka ye message oyo ebengisi nga makasi epesaki nga somo banda nazongaki naza na problème ya pongi nazoyeba te ya kolala nazoyeba te ya kolamuka paske mpona badécalage wana kasi lelo nasalaki makasi nalali tokoyi na ba 3h du matin ya epa na biso lelo eza le 13 ndoto oyo nazwi yango na butu ya le 12 po tongo eta na le 13 biso tokomi deja le 13 na 11h kasi nayebi ke na Congo nakanisi bango bakomi le 13 pe me na batongo makasi na ba 3h du matin ya butu ya lelo pongi esilaki ngai mbala moko nazwi telefone nabandi kotala makambo ezoleka na S ntango natali nayoki lokola molili ekoti nga na miso bato oyo bazwaka vision bayebaka différence ya vision na ya ndoto namoni lokola molili moko ekoti na miso nalongwi na mbetu place nazalaki nakomi lokola na cuisine
naza kolamba ngai na mwana na ngai ya mwasi. Toza na baporte mibale en Australie. Porte ya liboso ya kokotela na porte ya nsima kote ya cuisine mpo okende na garage. Sikoyo soki tozolamba tofungolaka porte oyo ya kati, totiki porte oyo ya libende oyo eza babatreyi mpona mopepe ekotaka. Nde ntango tozolamba na kati ya cuisine, ngala mwana nga tozosolola, aza kimbangiste te, me nazoteya ye, nazoyebisa ye makambo ya papa Simon Kimbangu. Mbala moko totala boye na porte, biso mibale tomoni papa Simon Kimbangu Kiangani aye, atelemi liboso ya porte. Biso na kati, papa Simon Kimbangu libanda liboso ya porte. Azalaki na kanda makasi, alobi na ngai boye, natamboli mokili mobimba lelo, pona pesa bana na ngai mapamboli, nakuti bango balali na bakanda, balali na susi, pona makambo ezoleka na este. Me yebisa bango, ke ngai na lingi na sala likambo na ngai. Tango alobi boye, mbala moko abandi kokende. Ngai na mwana na ngai tolobi, ya solo papa, tolanda ye. Tobanzolanda ye. Do ya motuya boyoki message. Alobi papa Simon Kimbangu Kiangani. Azotambola mokili mobimba. Po ete apambola bana na ye, akuti bana ne balali na bakanda, pe balali na basusi po na makambo oyo ezoleka na este. Bandeko na ngai, makambo oyo ezoleka na Congo na biso ezopesa biso kanda. En tout cas so ozozwa kanda te, nayebi te soki oza nani. Ezopesa kanda. So tolongoli ka erezima nzambe azali ko, tolongoli ka erezima nzambe azali, tolongoli ka kete nzambe mutu asala likambo na ye. Yebake oyoka kanda. Oyoki kanda na ba occidentaux nde ba osala biso, oyoki kanda na nanga oyo aza ndeko na biso congolais ake na ye kokoma na ba M23. Donc batie siko na moment oyo congolais pa liboso po batali bango nyonso so baluki mutu mo batie aza congolais aza bilongi na biso te, toyebi bilongi na bango ndenge ezalaka. Batali te futu zo pena congolais moko de père et de mère to tie liboso do bazwi nanga. To tali penda nanga ndenga a décidé ne ko boma bandeko na ye akota na bato o nga pona na mo atamsu ba menacer, on ne sait jamais ba menacer tamsu za volonté ne te nzambe mutaibika ozomona epesa okanda leko kotala susu makambo ya nini ya Kagame kuna oyoki su kanda otali ba occidentaux otali do kanda nde bazo ba minerai na biso bato bazo souffrir kuna pona ko otali su ba chinois nde baoya ko sala na ko donc oyoka kanda moko makasi d'autres pas oyoka pe souci sous ces matio do yangwana monike biso bana nzambe biso bana bilembo tolongola na biso kanda tolobe rezima nzambe azali mais toza na posa ya vraie information toyeba makambo ezokende ndenge nini makambo ezosuka wapi ozomwa olamuka boye na ntongo ozoyeba tofandika lelo makambo nini na Congo lelo kuna na este eza ndenge nini lelo ozoyeba no te okokende wapi na site nini mpo ozwa information ya solo neti nga mama deli nazomona na nga te soki na okende wapi ozomona na Bukavu kuna nga avant na okaki bakoti na Bukavu mais lelo ndeko o aza na Londres ayebisi nga abike bazokota nde lelo nde mutu bakota na Bukavu bangi bazwa aéroport nga deja banda avant-hier na yoka ika na basiti wana o bazwi deja aéroport à Bukavu ozomona siko makambo esika toza bazwaki mukwana to lelo nde mutu baoke kozwa ngo toyebi te donc nzambe kaka asunga azaka na contrôle ya makambo ngo donc nde toyoki awa ndenge ndeko na biso alobi bana na ye balali na kanda mpona makambo ya este boza to tomoni afandi na distance ya 100 mètres na biso place totelemaki tomoni ye afai na kiti biso tobi ye wana afai na kiti tika tolanda ye. Je crois que oyo tokokaki koloba yango wana donc ozomona soki otali oyo ngai
nazwi wana o nazwaki wana o nayebisaki bino ke nzambe azokamwa pourkui bakongolais bazolela na place ya kolela fo tobondelaka nzambe yo olobaki sala papa bilaka no ekokisama mpo na mboka na biso topamboli yo po ete toyebi toza na contrôle ya mboka Congo. C'est ça, toyebi ete Congo ekokete tozala molende tozala ngwi na place tolelaka toyoka bapasi eloko mosusu na ye naloba na biso ke banzoto na biso oyo akimosuni eza faible. Nzambe aloba na nga Deline fo bobatelaka banzoto na bino akimosuni mpo eza faible. Omoni nzoto na o soki ezwi maladi eza mabe makasi malamu baloka oyo babwakeli yo maladi obondela na o ebima na facilité. Mais soki yo moko détruit nzoto na o susi edétruisaka nzoto susi oyo kanda edétruisaka nzoto tobatela banzoto na biso po ete tomona bilaka nzambe na Congo na biso. Ekomi kombe 30 minutes. Ok, nzambe azala na biso tozokontinue eloko na ye naloba na bandeko nyonso oyo bozolanda ngai ke makambo oyo ya Congo nzambe Mpungutulendo ayebi yango. Nzambe ayebi makambo oyo bandeko na ngai nazotiela bino awa ebandi daya makambo oyo eza le nazoyeba na bino ke makambo eza volonté ya nzambe tondima eza volonté ya nzambe nde moto azosala kati na mboka na biso. Nazotia Alain Moloto tolanda kaka extreme ke ya papa Alain Moloto tolanda extreme ke pour te comprendre. De papa Alain Moloto azalaki déjà révélé na makambo oyo. Donc azaki dana révélation nango. So ito yaki tilelo oyo azala na bomoy anga koma na révélation makasi engaki mataponza mbabanda ko se révéler na mutu muke mukazo kende ko biso mabomba mi alobaki déjà makambo oyo zoleka totia na yebo totia ye. Croyez-moi, il frappera. Il y a des choses qui se passent dans ce pays. Où vous avez l'impression de ne rien voir ni de ne rien comprendre. L'Éternel est en train de bouger les paramètres. Il est en train de bouger les paramètres. Parce qu'il est en train d'établir son règne dans cette nation. Bientôt quelque chose va se passer. Parce que ce qui viendra ne sera pas le résultat du diable qui vient déranger. Mais ce sera la main de Dieu qui remet de l'ordre. Alléluia. Écoutez, quand tu as parlé dans le livre d'Ézéchiel la fois passée, vous et nous, nous avions tous frémi. Je crois que chacun de vous, là où il était en train de frémir au-dedans de lui. Parce que le message était très fort. Tu as renouvelé sa pensée encore. Il dit rien ne m'arrêtera. Je frapperai. Mais pendant que nous nous approchons de lui, Dieu ouvre une brèche par sa grâce. Il envoie des anges de la destruction pour dire: il y a ceux sur qui vous devez placer la marque de distinction. Ceux qui vont échapper au carnage. Alléluia. Parce que lorsque la frappe de Dieu va descendre et que l'ange de la destruction sera en train de marcher, si vous rencontrez sur son chemin et que vous avez la marque de distinction, il vous mettra simplement à côté parce que vous n'êtes pas concerné. Il continuera le massacre. Je ne sais pas très bien comment cela va commencer, mais je sais que nous allons vivre ces choses. Alléluia. Pour que les nouvelles choses arrivent, il faut que les anciennes choses passent. C'est pourquoi la Bible dit: les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Nous accédons à une dimension où Dieu va renouveler toutes choses dans notre pays. Nous allons petit à petit à vivre l'accomplissement de sa parole, où il va régner dans notre pays. Quand vous lisez ces écrits, il est écrit Jésus-Christ RDC.
C'est-à-dire Jésus-Christ, roi du Congo. Alléluia. Jésus vient établir son règne dans notre pays. C'est pourquoi si vous avez prié pour que la marque de Dieu soit sur vous, par solidarité, n'oubliez pas votre famille. Par amour et par solidarité. Pensez à tous ceux qui vous ont cher. Seigneur, souviens-toi de mien. Je ne sais pas si la miséricorde de Dieu sera sur ceux qu'il a décidé de frapper. Malgré notre prière. Mais dites quand même, Seigneur, fais-moi grâce à moi et à ceux qui me sont chers. Alléluia. Amen. Ce que nous disons, nous le vivrons. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où le désordre règne. Il y a un temps où le désordre s'arrête. Et quand les hommes eux-mêmes ne savent pas arrêter le désordre là où Dieu veut régner, Dieu descend lui-même pour mettre de l'ordre. Et il met de l'ordre à la manière de Dieu. Il a dit l'autre fois, il va commencer par le sanctuaire. C'est-à-dire, il va mettre à côté ceux qui sont à lui, qui le craignent. Et dans le sanctuaire, il va frapper ceux qui se jouent de son nom. Alléluia. Et si Dieu commence par son propre sanctuaire, s'il commence par ceux qui évoquent son nom, la décision est arrêtée. C'est que la sanction est grave. Cette année, nous verrons certains hommes de Dieu tomber. Comme nous l'avons annoncé la fois passée. Donc, eloko na ngena loba na bino yango yo. Bomoni nga nazoyebisa bino ntango nyonso ke nzambe alingi alongola bato mabe na mokili. Bomoni papa le molota alobango nazoyeba ke message oyo nayokango periode moko ondie mpe nayokisaka binongo na video moko kala penza lobi natombe nango lisusu antuka nalobi wow nayebisi bino boye tambola na kobanga nzambe et puis bondela pona libota na yo poko riske otikala ka yo moko mabota na biso mpe to bondela pona bango balingi na bango tamsu koyeba nzambe o asolo te balingi na bango kobongola ka mitema te siko to suka wapi na bango to ko suka wapi na mabota na biso moko na mabota na biso babongola ka mitema nga mama Deline nazo ça déjà préparé. Faut qu'on a déjà préparé qu'on risque tikala yo moko. Okolela wana biso to ane besengo na nouveau Congo na biso yo zolela bande konanga. C'est le moment bondelaka. Sengaka mana nzambe papa le molota lobi angwa. Alobi makambo ebele ya motu ya onga mama Deline alobaka aw. Onga na loba makambo ezo sama na Congo eza volonté ya nzambe. Biso batu toluki kosala ngona ndenge na biso to sisa bitumba na Congo na makambo nyonso ezo simba te bato batelemi na bazo kanisa ke baza très puissant koleka nzamba mpuntu lendo yango bazo yaka kaka po na nini po basala mabe na Congo bazo progresser c'est ko progresser kaka bazo continuer biso to olala tozo ibate bazo continuer kaka kitisa ka minduki na bango kuna na Rwanda kuna bazo continue ka kokisa ka minduki na bango aéroport ya Goma na minute eza na maboko na bango biloko boni ezo kita butu pe moi kuna biso to yebite ba bien na biso kutu si bazwaka déjà bandaka na bazwaka bo sikosu bamboka o bango bazwa wana ba combien de ba bien na biso bazozwa bazwa na okai na France pareil bazo bombe bele ba ko ekuta ngo ba onyo se ko mabanga na mabange comme nango ba benga ngo ni bako ekoma nango babiloko moko ezanga tina nzamba za capable soka nga baby sa ba bien na bango nyonso bazozwa na mboka na biso ozo bima ba conteneur ezo kenda na bamboka na bango so nzamba nga baby sa ngolera ko rétablir Congo ya sika kuna ebe ba bango na minute ba comprendre sika ba tiaki wana ba kekute ko mabanga na mabanga ozomona donc nzambe asunga biso yango na ngaki ko yebisa bino na invité soko ekata te yona ngena yebisa bino ke nzambe nenga za bongo aza na contrôle